Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka. Ya oyo kozwa libaku ya kolanda ngai na pesi mbote na famille mobimba na pesi mbote na bainyoso bakolanda nga bakozwa libaku ya kotala nga ba bonjour ba bonsoir bambote ebele na libota na nga mobimba. En tout cas nalingi bino mingi na ye lisusu encore une fois de plus po toyeba na kopartager lisusu na mokolo ya lelo kaka ndenge ezalaka. Mais na yambo tokosenga nanu tobondela nzambe toyeba kotika moma na biso na maboko ya nzambe ya partage na biso. Éternel Dieu, Yahweh topesi yo merci. Merci pour la grâce, pe faveur au sali biso Yahweh ya kokuta na lisusu na moment oyo pour na partager maloba na yo. Kolo tike te présence na yo ezala manifeste kati na biso. Yahweh na recommander mama papa ndeko mwasi nyonso akozwa libaku ya kotala nga na moment oyo na maboko na yo. Yahweh batela pambola Seigneur Dieu des armées. Tike te liloba oyo kobima na tango Yahweh ezali liloba oyo kobota mbuma kitoko na ba vie na biso ezala oyo ko ajouter quelque chose kati na biso Yahweh elon na malikolo ya mabanga te kasi ko na zelo ekobota mbuma kitoko na bengani nyonso tu ya vola pensée nyonso yo te ezala musika tondisa biso na intelligence pe na sagesse na yo couvrir biso Seigneur Dieu des armées du début jusqu'à la fin yo de assister biso lobela biso présence ezala parmi nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En tout cas, na pesi bino lisusu merci na grâce na opportunité oyo et pesa me biso to kutana ensemble. En tout cas ba mama nanga bande konanga na osenga kato s'abonner. En tout cas na moni bozo tala mais na omona bo s'abonner te. Ebita na omona boza ko s'abonner, bozo liker, bozo partager, yango nde sala susu force. Yango nde pesa nga lisusu courage et pesa nga lisusu courage makasi lisusu pona eba lisusu koluka ko partager koloba et kozala bien. En tout cas to s'abonner vraiment na bondeli biso na kombo na Yesu na ebike bolinga nga mingi ngape na linga bino mingi. Donc yango wana esala kaka façon ya biso ya ko soutenir œuvre oyo ezakaka to s'abonner vraiment to s'abonner za na opacité mama fina kaka na ko s'abonner o like na yo o partager ka musapika aboye yango wana kaka nde ezala bien ba mama nanga bandeko nanga en tout cas ezala ka bien. Oui lelo na yeto lobela lisusu misala. En tout cas na yeto lobela misala ya mwasi. Misala ya mwasi na makolo ya Jésus na makolo ya Yesu e misala ya mwasi na kati na ndaku na ye. Na yango nazo zwa référence moko o eza na Bible o bison sotoyebi eza bongo na Luc 10 et comme dans le verset 38 tina c na 40 eza bongo tozomona histoire ya basi mibale oyo bazaki na misala mibale différent. Mais koloba nanga lelo na ye liboso na biso ba mama na ye koloba na biso toyeba na kosangisa misala wana oyo ya basi mibale oyo bazotalisa biso na Luc 10 38 à 40. Tozomona bongo Marie na Marthe ba sœur ya Lazare. Toyebi Lazare azalaki muninga Yesu. Lazare azalaki muninga Yesu et Jésus abandaki kokende na ndaku oyo ezalaki ya Marie ya Marthe sœur ya Lazare. Jésus abandaki kokende kuna kolia kolala abandaki pe mo kovanda kuna po azalaki famille Lazare azalaki muninga na ye. Donc na kati na ndaku wana ezalaki na ba sœur mibale ya Lazare o tozomona Marthe na Marie. Marthe ndazalaki mukolo ndaku wana et Marie aza mwasi o biso toyebi o ya sopelaki Jésus parfait na makolo oyo mwasi ya ndumba o azalaki na misane to ba kindumba azalaki na kindumba na o ayaki ko sopela Jésus parfait ya chair na makolo. Et ye azalaki bongo ndeko ya Marthe bango mibale bandeko ya Lazare. Et na ndaku ya Marthe Jésus abandaki koya kolala ko passer baton na ye. Marthe azali bongo mwasi azalaki na misala ya ndaku. Marthe musala yango wana misala ya ndaku ye kolamba kopongisa ndaku misala bena ya ndaku soki we misala ndaku ye alamba kabongisaka ndaku cuisine soin koloba kutu te.
Et Marie azali mwasi oyo azali toujours na makolo ya Yesu. Donc kozala na makolo ya Yesu, cela veut dire Marie azalaki kaka wana pene na Jésus. Tango Jésus azoteya ye aza wana yoka, tango losambo ye aza wana azobondela, tango affermissement ye aza wana azozala fermi, azoyekola, azozwa, aza koapprendre na makolo ya Yesu. Et Marthe ayebisi Jésus alobi ye ayakata kokipenga te na misala ndako, ayakata kokipenga te na kolamba na ndako kobongisa, ye aza wana kaka na se na makolo na yo. Et Jésus arépondaki Marthe alobi na ye tika ye ya zui bonne part, azui part ya malamu. Cela veut dire que oyo Marie abandai kosala ezalaki pe mabete, ezalaki malamu kozala na makolo ya Yesu. Oyo pe Marthe abandai kosala ezalaki pe mabete, ezalaki malamu kosala musala ya ndako, kozala mwasi oyo avandisa misala na kati ya ndako, mwasi oyo ayebi kolamba loboko na ye pena ye soki alambi sango ekei, ye soki alambeli bino mpenza bolie bokatani musapi sango ekei. Me Marie pe azalaki sikoyo mwasi oyo avandaka na makolo ya Jésus, me misala ndako ezalaki na ye te. Misala ndako ezalaki na ye te, ye mpo na ye Bible kaka asambela na ye, asala na ye affermi, ayoka Jésus koloba, abondela, asala wana, me misala ndako anegligeant. Ndeko nanga yo oza na kati ya ndako ya libala, ezala yo o nano bali te, babi tolobelaka mwasi ya libala te, tolobela mwasi en général. Tango yebi deja osa mwasi, mama nanga ezala yo oza veuve, ezala yo oza nano célibataire, nano koti na kati na ndako ya libala te, ezala yo pe oza deja na kati na ndako ya libala. Mwasi fo koyeba kosangisa misala nyonso mibale wana, kozalaka mwasi oyo azwi part oyo te anéglige part oyo. Basi oyo mibale exemple na bango mibale ezotalisa biso ke il faut koakomble misala oyo nyonso mibale, équilibre ezala, kotika oyo te pozana oyo, kotika oyo te pozosala oyo. Mama nanga ndeko nanga mwasi akomble nyonso mibale. Obi ke mwasi oyo avandi na kati ya parole, mwasi oyo avandi na kati ya liloba, mwasi oyo aza très bien affermi, mwasi oyo aza mûr na parole de Dieu et na vie de prière, mwasi wana aza lisusu mwasi ya misala na ndako. Mama na ngai yango baloba Saint-Esprit azalaka songi, parce que mwasi wana aza mwasi oyo Saint-Esprit akobanda korévéler yo bachose caché, akobanda kolakisa yo. Mama na ngai yo oza na don, eza na bato mosusu oyo alambi olobi penza ye bena dona ezaka ya olamba ye bena dona ye bena kolamba nde ye boluka kolamba ye. Donc eza déjà grâce moko boye oyo oza nango, eza déjà don moko boye oyo nzamba tie kati na yo. Alors ma sœur ekozala malamu oyo bana koakomble grâce wana na losambo. Kozala katenga na bala deja na sina bali ekoki pona nga fona zo soin ya ndaku nanga, fona zo nanu soin église ya ndaku nanga. Oui, zo soin ya ndaku na yo, zo soin ya mobali na yo, bana na yo, yo bena no bali te, zo soin ya nzoto ne tala ndaku esika yo zo vanda. Mama nanga propriété et attiraka quelque chose, parce que ce qui totali bien si Jésus abandé koya na ndaku ya Marthe pour alia alala, cela veut dire propriété zalaki wana. Ça veut dire propriété zaki na ndako wana, et grâce ya propriété oyo zaki na ndako wana loboko o Marthe zaki nango. Ndeko nanga yeba ke kolamba ekoki kobendelo libala. Esaka te ke ngana na bali nanga te oza ko négliger biloko moko boye boyo na no bali te bazwa mabala pe kaka pona loboko pona cuisine. Mwasi alambaka kolamba na ye penza alambeli bato balie bakata musapi azweli yango libala. Donc pour dire que présence ya Jésus na kati ya ndako ya Marthe ezalaki eyaki parce que ekutaki quelque chose na kati ya ndako ya Marthe. Ekutaki quelque chose eza o misala o Marthe azalaki nango. Je m'excuse.
Marthe ayebaki kobongisa ndako na ye. Marthe ayebaki kolamba. Jésus aza nzambe o nzamba propriété, aza nzambe ya ordre, aza nzambe ya soin, aza nzambe ya bien. Donc esika oya ye, donc esika ke makambo ya malamu nde eza wana, yango yebi na koatire ye. Yebaki ndeko na nga mwasi, propriété oyo oza nango, oyo kozala nango, yango nde kosala ke atire le makambo malamu. Propriété na yo na koyeba kolamba na yo, yango nde kobendela o libala. Yango nde koatire le libala. Et puis surtout, tant ozo ko combler yango na parole de Dieu, ozo ko combler yango na vie de prière, ozo ko combler yango surtout na crainte ya Nzambe. Surtout na crainte ya Nzambe ndeko na nga mwasi. Kozala ka te ke na yebi da kolamba, mobala koyana ye, mobala koyana ye oui, mais tangu yo sa na crainte ya Nzambe te, tangu yo sa na makolo ya Nzambe te, eza pasi. Donc faut ça la mwasi azo combler biloko o mibale pour ça l'équilibre na kati na vie na yo. Pour ça l'équilibre na kati na ndako na yo. Mars azali mwasi a se concentrer ki ka na misala, a négliger ki côté spirituel. Côté spiritualité yi azaki te, a négliger yango anegishaki ya se concentrer na cuisine yeso ngo luka yo mona e keta ye kana cuisine avant d'aka wana azalaka wana misala nda ozwaye wana mais côté vie de prière azate lilo banzambe azate ayebi jour afongola bible tatanga ayebi jour azwa temps ya fongola bible te surtout ni depuis temps sous attendait au côté octobre au banda jour ni 8 ans fongola bible tanga abanzi beta munoko ayebi te mais tout na lobi olambe olobi na lambe pona madesu il doit avoir un automatique. Alors, ce moment, il a lamba qui n'a pas ingrédient, qui n'a pas mais jour à fond, là, qui bible, pour attendre, à y éviter. Ayebi jour atanga bible te ayebi jour oya buka ki ba genou na epo abondela te a négliger côté mususu image ya basi misala ya basi o mibale ndeko nanga ezo lakisa biso ke photo a combler nyoso mibale kotika ko négliger mususu te poza na mususu oza femme d'affaires oza femme entrepreneur oza mwasi okendaka bureau okendaka voyage okendaka wenze oteka kosala ka misala na yo mama nanga nzamba sali yo grâce nzamba fongoli yo finance nzamba fongoli misala na yo nzamba apesi yo élévation apesi yo grade na musala eza grâce ya Nzambe. Alors tangu yo ozwi musala wana o négliger présence ya Nzambe o négliger misala ya Nzambe ndaku na okutu na parlant même pas obosani ndaku na yo mwana musala komi kozelo ba décision wala mukana tango mama Jeanne kuna nini eza na frigo lelo tokolamba ninyo lelo tokolia nini o mama nina mama yomo mukolo ndako otuna mama Jeanne soki nini eza na frigo otuna ye soki lelo tokolia nini oye ozotuna ye soki eloko nini eza kuna koki kosalela papa donc oyebi makambo ya ndako na yo te donc oabandona otika oyebi ata te nini eza na congélateur na yo oyebi ata te programme nini lelo ekosama mama Jeanne aosala makambo na gu na ye azo entretenir ndako na gu na ye azobongisa ndako na gu na ye aosala nyonso na gu na ye parce que yo kote wana oabandona déjà on se concentre koto mama nanga sangisa nyonso kotikela ka mama Jeanne te ko se concentrer ka na bureau na yo te na ba faire na ote na zandu na ote na wenze na ote mama nanga sangisa nyonso parce que oyo zanango c'est par la grâce de Dieu soki nzamba pesi oyo zanango lelo soki nzamba sali o grâce sala oyo zanango lelo eza pona grâce na ye. Alors mbongo wana pozozo ya kofuta bana misala c'est parce que business na yo to pe bureau na musala na ezo kende bien ozo sala ngo bien. Alors mama sala pe na makolo ya Christ zala pe na makolo ya Christ ko négliger Christ te ko négliger misala te osala musala na église mama nanga okombola ka église obongisa ko nettoyer ka nyonso yo sala ka wana tikala nanu ko bongisa na ndaku na yo entretenir nanu ndaku na yo malamu et puis kende ko sala musala ya Nzambe ko négliger musala ya Nzambe te ko négliger pe ndaku na yo te qu'on néglige l'autre parce que Marie aza mwasi oyo autaki na misala ya kindumba d'abord pona ye peut-être kanise ki lokwa autaki na kindumba soka simbi kuna eza lisumu soka sali misala ndaku ekobima neti azo néglige Nzambe ao néglige misala Nzambe te parce que na vie oyo autaki déjà tanga koma ki ekela mwasika donc ya malamu nde ningaki sikoyo e attiré tango ya alambaki déjà Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ndeko nanga mwasi propriété ko bendelo libala ko yeba ko lambe ko bendelo libala e ko bendelo makambo malamu e ko ki ko bendelo misala ya malamu
misala ya malamu, ba contrat ya malamu, ba ouverture ya malamu ekobendela. Pourquoi? Parce que oza une femme travailleuse, oyebi ko travailler, oyebi ko sala, oyebi ko zala pe na présence ya Nzambe. Oyebi ko zala pe na présence ya Nzambe. Ko négliger te mama nanga, ko négliger te oyebi nga na bala Yesu, nga na yamba Yesu. Biso ba oyo soki Nzambe te nde pasi, biso ka boye Nzambe kaka, biso ka boye na makolo ya Kriste, ka boye na makolo ya Yesu. Mama zala na makolo ya Yesu, zala pe mwasi ayebi kobongisa na ndako. Mama batu baye na ndako na yo nanu, bayebi ke mwasi oso okena na ndako na yamba bino na prière. Batu baye na kati ya ndako na oyambi bona na losambo, oyambi bona na losambo, losambo yambi bino ekambi bino masolo na bino losambo nanu. Et puis losambo pende ça ke makambo mususu masolo mususu ebeta mate oyo komemo na distraction en tant que femme oyo avandi si Jésus, oyo avandi na makolo ya Jésus, et puis oyo avandi si misala. Oyambi bango na losambo, bokoti na masolo. O bakuti losambo kati na yo, bakuti ndako na yo soin, bakuti loboko balie bameli basepeli bakena sango tokende kuna fungwa moko toliaki kuna non toliango te. Et puis mwasi wana azana kei moko chaleureux, aza vraiment na bonzambe kati na ye, et puis ayebi kolamba. Mama bazokuta ba qualité nyonso kati na yo, bakuta misala nyonso evanda kati na yo. Eza teke ye penze banda bokende masolo ka kotonga batu tokei kutu abeta kolamba te blo moto lekune leka mongwa eloko te bazotrouver kati na yo, ou bien batrouver moko te, faut batrouver nyonso mibale yango wana nde sengeli. Mwasi avandisa misala mibale na kati na ye, mwasi aza na équilibre kati na ye, oluki bonzambe okuta azali, oye na misala okuta azali na kolamba avanda nde wana. Donc nyonso eza kati na ye, une femme oyo aza comble, mwasi oyo atondisami na biloko wana misala wana mibale. Mama ko négliger ndako na yo te, ko négliger ndako na yo te. Ozwi grâce oza na mwana mosala asalela ko basani asoko elaka yo ndako asibongisaka azosala ménage ya ndako na yo. C'est une grâce mama na ngai. Ale yo se concentrer pe na mosala Nzambe, entre to azosala mosala wana ndenge nini, e makambo nyonso ordre nyonso ezouta nde pa na yo, yo ndo ozopesa ba ordre nyonso wana, ozooriente mwana mosala nini akosala ndako na yo, parce que yo moko nde ofandi wana, yo moko nde lisu na yo eza wana. Kozala mwasi o misu nyonso mibale etali kote moko te, ozio négliger kote mususu. Tango moyibi pe akoyama mo omona te, omona te. Mwasi asangisi losambo na misala, aza pe mwasi azalaka eveye, aza pe mwasi azalaka eveye. Ata tango moyibi aoya osentir que non ya ça ne va pas, moyibi azoya tika na telema na vie de prière. Moyibi azoya koto oyo atika na tia ba garde fou nanga, moyibi azoya koto atika na ye ba bien ko serrer lisusu sentir encore davantage pour na ye ba ko garder bonheur nanga, na ye ba na ko garder eloko nangai. Ma sœur, ko négliger l'autre na propriété na koyeba na kolamba lipamboli ekoye kolokalize yo. Jésus ayaki na ndako ya Mars parce que ezalaki ndako ya propre, parce que ezalaki ndako oyo eyebaki kolamba, parce que ezalaki ndako oyo ezalaki na ordre, nde atiraki présence ya Jésus. Mama lukosa mama malamu po attirer présence ya Nzambe kati na yo, attirer makambo ya malamu kati na yo. Image ya Jésus ezolakisa makambo ya malamu, elakisa makambo ya bien oyo koki koati oyo koki koatire, ezolakisa makambo ya malamu oyo koki koatire au travers misala na oyo ya malamu, au travers propriété na yo, au travers oyo kosala wana. Yango nde koyeba na koatire Jésus, yango nde koyeba na koatire makambo ya malamu, misala, libala, kimia. Yesu aza pe kimia, aza pe kimia, aza Nzambe ya kimia. Tango yo négliger bilo mususu mama ozala na désordre, yo moko ozoyeba te okoma perdi, nasali ozoyeba te osala nini okende wapi. Donc yo moko ozala na désordre. Mama yebisanga Yesu aya ovanda na ndako ndeni, Yesu aya ovanda epa na ndeni, makambo malamu ekoatire ndeni, parce que désordre ezali nini ya malamu ekoya oyo ekoya kocouvrir ekoya kosala bien ezati.
Ezate mama langa to bongisa mwasi zala mwasi ya losambo zala pe mwasi ya misala ko négliger le côté zwa image ya basi o mibale sangisa ngo nyonso epana yo e comme eloko moko ti équilibre kati na ndaku na yo ti équilibre kati na vie na yo pe e apporter le makamba malamu e attirer le makamba malamu ko négliger mususu to zala na mususu sangisa ngo nyonso mibale attirer e ko attirer le biloko ya malamu e ko attirer le yo yeba ko bongisa nzoto no bien zala mwasi ya cuisine zala mwasi ya propre zala mwasi ya propre na nzoto zala mwasi ya vai na makolo ya Yesu nzamba bando tali so bilo mususu yo moko tali penobi Seigneur otali singa una mérité nini pona tali sabwe pona mona biloko parce que vandi na se ya makolo na ye parce que oza na présence na ye ayebi le pourquoi la question parce que oza comblé partout oza très bien penzo vanda na ngo nyonso wana evanda kati na yo elokumu ezonga pa nzambe tika nzambe alola pambola biso apesa biso makasi pengula wana toyeba kozala basi ya misala basi bavai na présence ya nzambe basi bayebi kosala misala basi ya bopeto basi bayebi kobongisa ndaku basi bayebi ko entretenir et basi bango moko bazozwa charge ya ndaku na bango ya misala na bango po yeba na koatire makama malamu kati na biso nzamba lola pambola biso ngala bino tokutani prochainement nayebi ke temps na oya na okuta bino ko s'abonner dele bo s'abonner ba mama nanga famille nanga libota nanga bandeko nanga bo s'abonner bo liker et puis bo partager ba vidéo na biso nzamba lola pambola biso tokutani prochainement pour na numéro ya sika bisous bye.